Faire gola ba fanatique ba lembié ba baé ba komi na bango ko déserté ba misusu ba lobi ba longo na bango ba golwa po makambu na ye eza flou na flou banda carrière ti lelo flou ezalaga na flou yoke loko yo biti émission ezalaki ke non aya ko alerter biso to somba mais atikala ki na sujet wala te kanda na ngeza wana ma na longwe na nga gauloise na longwe na longwe ezeko makambu o ba gaulois bazomona nga nazomona bongo te donc nazomona makambu différemment batu o biso ba gaulois tozo condamner eza batu oyo tokoyi ko condamner ba te po bazo na vérité il faut ton dimango batu batie biso ne rare eza ba communicateur esika leka ki pande ko na biso gauloise atuni papa Hervé évolution ya billetterie za ndenge nini ye moko lobby ezali privé parce que tokoke kotala même pas ba koti totala même pas ndenge nini yezo ke toyeba ki pe configuration ke toyeba ki eloko te sikoyo ba era makamba bande koya na ngobo komi na 60% bokomi na 70% na bandombolino bazwela kiango wapi po ye moko papa Hervé aboya koyebisa biso vérité po biti émission ezalaki ke non aya ko alerter biso to somba mais atikala ki na sujet wala te kanda na ngeza wana po batuna ke to komi na niveau nini alobi évolution eza privé sikoyo to so que la faute na bato bazwa na vérité po na nini ama meza bitumbe lele eza bitumbe. Arrêtez la musique. Arrêtez. Katazoba. Big up la famille de Kinshasa à Brazzaville, de la France à Belgique et voilà des États-Unis à Bipa Ignos Bozolanda biso bambote comme la bino. Bozali kolanda boalou du TV na chronique na yango. Katazoba et salami pepe samina Eagle Woman, la maman des aiglons. Et c'est un trop nouveau numéro yé topanga na kande to salarango. On est ensemble, il y a pas de souci. Ba fanatique ba lembi na bango, ba lobi ba longo na bango ba gauloise, bazomona clarté, makambu nyonso flou, artiste mobimba carrière na nyonso flou na flou. Banda victimisation na victimisation, makambu na ezalaka clarté. Et le moko te ya ye ezalaka transparent. Bakanga ki ye na prison awa. Bazobomba tia bimi. Toyeba te raison ezalaki nini, pona nini, eyebanaka te. Yu are na yango wana. Bogobeta te position ezoyebana te. Ba fanatique bakomi na ba inquiétude, bazo comprendre te. Ba fan basiliki, yango yo ba révolte e bandi. Ba révolte bandi banda akaboy. Alors en écoutant cette vidéo là, la moni pena que quelques Gaulois ou bazaka moins réfléchi bazalaka. Et na découvert yango lelo ke ba Gaulois baza moins réfléchi baza. Waza moins réfléchi bazali. Après eza pena ba Gaulois oyo baza pena donc ba kiboba. Ebi kiboba, ça dit bongo esi kufa. Et tiraka soye bandotanga. Ya bongo pe baza. Après, ba misusu pe bazali, bazo comprendre makambo, mais ba osa l'effort ba comprendre te pour que ba souffrir te. Parce que soye bisi ke nda kwa fali eleki nda kwa feri. Ayebi ke za bongo. Mais soka ndimi a onyonga, a souffrir. Omoni, il faut si quoi boya. Ezanda kwa falite. Ezanda kwa vie moko boya zalaka na bandal. Wana sikoyo epesi moi soulagement muki. Bagolo pe ya bongo baza. Ayebi na ye. Mais il faut boya akosa cerveau na ye netikeza ya falite po etike moi kimia. Alors, na moni ke bagolo o bazalaka moi compréhensif bazalaka. Omonde bozo kosa ba fanatique boy. Il y en a qui comprennent. Mais, lokola kaka, basi ba pesa déjà position que bango ferry, falite, moi basa autrement exact, mais ba comprendre. Il y en a quelques Gaulois où baso comprendre makambo sala kiza clarté ki ezalaka te. Neti mwana mwasi wana oyo azoloba na vidéo wana. Alobi clair que yelo ko pesa ki kanda, ba otuna ferry niveau billetterie eza nini abi eza privé. Les gars, depuis quand moutazo teka eloko
Mutazo teka eloko wana beze batu basomba. Akende koloba ki ono ba vente eza privé. Évolution ya billetterie eza ndenge nini. Alobaki nanu eza privé na vidéo wana. Ono wana eza privé wana zo seka nde aseka wana odie muta perdre connaissance. Azane sekelimo ya bongo neti muta perdre connaissance. Batune pena niveau ya billetterie eza ndenge nini. Wana eza privé aseki. Après, on dirait Moutazaki Pembe naye a soufflé, abi mais loba tozo souffrir wa billetterie za mobulu loba ndesi kwa yeko loba ki ba billet za nanu ebele penza ba billet za nanu ebele. Uza na besoin batu basomba ba billet okende ko loba za privé. Privé par rapport à quoi? Obombela ngo banani. Ba fanatique na bino. Obombela ngo ba fan na bino. Yango no moni epesi batu mosusu kanda comment okende ko ba billetterie za privé? Comment? Alors, banda lelo ba warrior oyo ba réfléchissaka mwa muke bo s'abonner na chaîne nanga. Parce que nga na ofungola bino mama na mémoire. Nga na ofungola bino mémoire. Ba Gaulois tout o baza un peu réfléchi. Bo s'abonner na chaîne nangai. Na bando fungola bino mémoire. So ozeli bata faire ba yebiso vérité ko. So so obota mino. Ba koyaka ko yebisa yo vérité te Gaulois. Babomba kaka makambo. Moi j'étais là-bas. Tant que faire à kotaka prison. Tozo tuna bango makambo za ndenge nini poto communiquer parce que ba fanatique ba koma yiko tuna. Il fallait tout ça la ba émission. O vanda boy o moni kuna mutu moko asali émission akomi o fait rigola à côté prison pour asali boy boy. O fait rigola bakangi po na diamba, o bakangi po na boy. Siko bino bozo défendre ye, il faut siko boy pe na ba émission. Bon contredire bango mais en les contredisant il faut bo le ba makambo eza normal, correct. Siko bango bazo pesa bino eloko te. Ba yebisa bino makambo te, bazo yebisa bino eloko te. Eloko wana banda opesa bato kanda. Bozana ba communicateur, musicien à côté prison. Côté mususu déjà baza ko attaquer. Bazo lo ba abimina boy, asali boy ba kangi ateki diamba zu drogue. Yango ba kangi. Bino siko il faut bo riposter, mais bo riposter bo lo banini. Bino bozaka na Afrique, bango bazaka na poto, na ndenge bandi na ndenge komi kuna boyebite. Il faut ba informer bino, comme ça bozo eloko nini boyebisa ba fanatique. Bozo ba eloko nini boko riposter contre bateau baza ko attaquer. Bazo lo bate. Allez, en ce moment-là siko yango monaka, batu musu ba komi okosa. Ba créer, oya créer, yango pe moni ba osala pele na mamba yu arena. Biro soka zo communiquer te, o tu ba lo bana mutamta zo fonder histoire na ndenge na ye. Après, ezalaka na quelques chroniqueurs moko o artiste ye moko abengaka na privé. Apesi version siko ya lokuta. Au moins des bango ba fonctionnaka. Ba pona mo batu moko ba biki ba facile à manipuler, to go manipuler bien. Yende siko ko yela message. Abi loba boye. Loba ke toteki ebele me ba yibi biso ba biye. Wala tiko jena bango. Alors on appelle journaliste wana pe ayi. Ba yibi ba biye, Mark Tabu, Charles Tabu, muyibi ba yibi ba biye. Ndenge fera fonctionna kana batu nae. Wana tiko ba pesa ngo batu ya very lo wa bisote. Ba pesa ngo sko ba yuma. Yabi ke yuma oyo akomisa ngo bien. C'est pareil nde ba osala bino na yu arena. Nde ba osala bino na yu arena, c'est pareil. Pake ko luka date kuna bateki na bango te, sale bengani bango. Heureusement que batu babimisi lettre wana yango toye ko yeba moi quand même ba vérité. Soki batu ya ko bimisa ba soupçon bazalaki te na minute oko nde ba kosa bino ka concert rozala, bino pe bondima. Comment ça fait-il yo artiste mobimba mukolo lokwa yo? Bazo tuna évolution ya billetterie okende koloba non wana eza secret wana zo seka. Wana eza secret. O seka fali pena za soka vandi otala oboy akatana na oseka mabe. Tu n'as même pas son niveau. En tout et pour tout. Et fan job na tanga tala ko place vanda ka seka pena biyango ya oyo.
pardon badi aza boye poani bazotuna billetterie foyisa billetterie aloba eza privé azoseka sikoyo natali eka na bitaoyo yango epesi bagola mosusu kanda ondire bozosakana na bango basombi babiye bolobi basomba babiye basombi babiye soki batuni oyo évolution ya billetterie na émission loba niveau bozali comme ça oyo bamonaki towana mosika barenforcer yo eza privé après yo moko susu oyo babiye eza nano ebele eza ebele penda asombela koko asombela mwana asombela tata mwasi asombela ebonsono wana nini yango bosalaka wana bajeu ere aza monoko monene lokola kaleso ya bana basi ntango azoya koyebisaka bino tokomi bien bozokende bien bagola bozokende bien nyonso wana lokuta wana ye moko kutu na asombi biye te ye moko azozela asomba biye na janvier na février mais koya kwa kopesa bainformation lokuta alors que billetterie na site ayo arena ezalaki lisible te fere abombaki configuration abombi na billetterie abombi na croquis mais ye sikoyo era azoya koyebisaka bino ke c'est bon bozokende bien croyant ke azobangisa bawarrior nzoka baotindika fere na libulu bacommunicateur afere moto babomi eti tala bolongwa na bino bagolwa oyo bakolongwa bolongwa bakizengi baotikala kaka parce que moto ata aza zoba akokufa kaka na mwa kelke zoba moko balokwa ye ezalaka bongo oyo baocomprendre balongwa na bango fere aperdaka bafanatique à chaque événement asalaka na sortie ya dynastie aperdaki fanatique moko na sortie ya dynastie faute kaka oyo basalaki na track list. Vous vous rappelez encore na sortie ya dynastie basalaka faute na track list ya dynastie bimi boye na ba faute na kati bakoma pa na ba faute mwana mwasi moko abenganga ya wana nazalaki na côté na bango. Mais comment ça fait-il que bakosala ba faute ti na track list? Ça ne se fait pas. Ce jeune fille wana alele langa na téléphone awa. Ça ne se fait pas. Ezalaka te papa Hervé pena salaka boye pona nini? Nga pena mama fere na okota ngo souté c'est fini terminé na longo nanga. Track list ezaki na ba faute. Yelo ko pesa ekanda yango wana longwa na ye. Amoni kitina moko te. Donc Ferré à chaque événement, à chaque bêtise a perdaka ba fanatique. Yango moni Adidas Arena bokokai kotonda te. A perdaka ba fanatique à chaque bêtise. Ba faute ya track list a perda ba fanatique. Vous comprenez? Aye sous échec ya yu Arena, boza assure qu'il va perdre quelques fans. Au moins échec ya yu Arena, il va perdre encore quelques fans. Il a perdra ba fanatique à chaque erreur, à chaque bêtise. A perdra ba fanatique. Et ça na bato ba comprendre kala ki fait ya ochangeaka te, ba longwa na bango déjà na ba l'an 2000 ba longwa déjà na ba l'an 2015, 16 ba 2010 omoni parce que fait ya perdra ba fanatique malé bindingwana. Ba longwa na ba 2010 baza, ba 2011 ba longwa baza, ba 2012, 13, 14, 15 biso totikala ye wana tozolenda kaka biso pe toyeko longwa omoni oyo pe alobi alongwe na ye lelo alongwe na yu Arena na 2024 tango tokota 2025 awa ya fali pupa kobeta Stade de France bafanati bagola mosusu baolongwa susu na ye bakaisa na gola moko alongwaka pa Ferry tango période mo bapanza sango ke Ferry osala featuring na Céline Dion boze basu lokuta wana Ferry osala featuring na Céline Dion na yeso jeune wana andima on dirait amona ibango déjà na studio Ferry oyemba na Céline Dion Ferry oyemba na Céline Dion tant ka featuring wani yate alongwa golwa ça dit que Ferry à chaque bêtise a perdra ba fanatique oba olongwa na yu Arena bazana oyebisa bino oba olongwa pe na 2025 tant fallait obeta Stade de France bazali omoni a perdre ba fanatique à chaque bêtise à salaka. Ce n'est pas intéressant au kumisaka mutu mobo ya pula kaka. Même moral na yo eza bien te.
Yeta musu avandi na ndako na bana ni na mwasi ni azolia na makaya buna fumbwa. Me ba fanatique mususu oyo bazoyoka na mutema na bango. Ya moninga na se libéra na ba esclavagisme wana ya ukumisaka ba musiciens. Ça peut te mettre mal à l'aise alors que c'est rien. Au moins quand fait ka obeta yu arena teboy. Ya ne belé déjà ba souffrir. Estomac, tension, motema pasi akomi kanda ka boy vina yote. Okomi kanda. Tension ko kitape. Okepe l'hôpital batali pe tension. Pona vie na yote, vie ya mutu mo boy azala inconscient banda na 2006 tisiko. Ya moninga na longwa na ki esclavagisme wana ya okumisaka ba musicien. Osali makambo na yo etali yo. Esimbi ça va, esimbi to beti maboko, esimbi te to wololi yo. Moi je ne m'attache plus na ba musicien, je ne souffre plus. Et la souffrance moko bête. Ba souffrance a buzoba kandi na koma na neutre boy. Yi. Osali logo no esimbi to beti maboko, esimbi te to wololi yo to leki nzela. On ne souffre plus, c'est fini. Bino ba envoûté botika la ko souffrir. Et la misu na minute ba olala te. Bazola la te bonjour yu arena ko afficher ka fere et puis ndenge na omunda na magie nanga. Dernière semaine prochaine la dernière semaine ya mois oyo poto kota décembre. Soki lundi ba publier fere te. Peut-être na fin du mois. Parce que baza obligé basa la annonce officielle. Obligé. Bakoti kango le kaboete. Obligé il faut ba annoncer que ba annuler. Lettre wana déjà le baki tozozela moment to annoncé officiellement. Ndenge na omoni la semaine où aussi la lundi au to kota. On dirait ba ko afficher férié. So lundi raté fin du mois au raté. Parce que la limite que kota décembre. En tout cas la limite que kota décembre. Alors bon mon attend ba ko afficher férié on a eu arena ki au beta te. On a biso sko to yesko na ba analyse to yesiko na ba émission. Nesu ba golo belé ba piqué ba kriza wa ba mela ba whisky. Pour la mutu moko boye a comprendre la vision te banda kala. Vous souffrez pour rien. Maman oya longo na goloise, maman longo na yo. Il y a un âge pour soutenir ferré. À partir il y a 50 ans likolo tika. Luka baba musicien ou ba obima mikolo. Ngana so sabino, il y a un âge pour soutenir les artistes. Soko soutenir ferré. Ba 40 soza makasi ba 40 ans oko résister ça va. Soko bando tika ba 40 déjà. Okomi ko kende vers ba 50. Okoti 60 70 80 ti likolo. Fanatique ya fere tika. Luka na ba rebo ba gali garvey ba MPR bazawana ba gez mawete bazali ba gez fabulous baza inos bia zawana. Bo soutenir bango ba wilo longomba bazawana blana musaka pe aye héritier wata très fort azoya mabe aobeta concert à $200 et Joanna osa sa VIP ba blague ti VIP offert ya kokate wata opapolango conseil gratuit Gaulois ozana 50 likolo bosa na fere luka musicien mususu banda kokumisa bako boma bino na tension pamba na ba AVC quand Youarena va afficher à l'annulation beaucoup seront dans des états, dans des sales états. Barolobate, et belé barozana ba sale état. Omoni, et belé barozala bien te, misu baroliate, misu barokoma kanda na bandaku. Bilo bozela bomona makam na bomoni te, yo kanisi, yo arena déjà si a kata ine contrat de ana ferry. Live Nation pe si a kata ine contrat. Siko bango, bazo batre bino. Et pourquoi ba battre bino? Pour bozo ba tension te na ba cardiaque te. Parce que baby que c'est très choquant. Ba lingasko ba que la faire date mo na salle moko boy. Comme ça tango yu arena ko afficher annulé, ba on ba mo ba bimisi affiche et puis abinusko mo force. Ba o sala ndingana soki bongo te mais ebele ba ko ya makali kali jour ngo hein. Donc yebela ozana âge à mukolo ya tension, âge à glycémie, tika no mamba ferry. Alors, na moni pena qu'il y a des Gaulois qui comprennent. Moi, na moi, si on a lobby,
Ba communicateur ya faire ba biso na erreur, ba communiquer mabe. Ba sali trop de matalana pour babangisa Fally, nzoka ekoze siko auteur et pas faire. Beaucoup croyaient que ça va. Beaucoup croyaient que billetterie ezokende bien. Donc on a kosomba nanga ti 2025. Et belé baza mona ngondingwana. Et ba billet somba mi déjà belé anga na somba kana 2025. Comme ba somba déjà belé c'est bon. Oh ba somba na bango belé te. Ba erreur na bandombolino ba bino na erreur. Soif kaka ya kopusukisa Fally. Soif kaka ya balakisa Fally ki omoni obenganaka biso tande to komisi fere mutu. Mais si vous komisi fere mutu, qu'est-ce que Fally a à foutre nango? Fally a comment Fally en collaborant avec des grandes maisons de disques. Bino soki bino mutu bo komisi fere mutu. Ezaka bino na bino ba congolais. Et ça Fally nini? Et ça Fally le côté. Donc faire pas comme mutu, il fallait ba era na bandombolino. Fally pas comme Fally. Il fallait Electra Zala, David Monceau, Madina, voilà. C'est pour ça que bino fait fois comme amutu na ba era na bandombolino. Et soit Fally wapi. Et soit Fally nani. Manganga. Mwana mwasi ya TV na ebaka ba tchaka na TV na critère nini. Les billets finis na Fnac. Ozo mona na soute, bima ya ko expliquer ba goloati. Ozo yo kanate, depuis les billets finis, ozo yo kanate. Bo communiquer ma bé. Fally ateka ki ba billet na yo arena. Faire ka tang ba fungoli ouverture. Ateki billet déjà la moitié. Un golo ou ayo ki dia ke faire ateki la moitié. Avant dina bo aider faire été na communication. Ezala bawe ya poto, ezala bawe ya Kinshasa. Bo aider faire été na communication. Vous avez très mal communiqué. Au moins ni ba jeu soke leki et ça la boy. Ba jeu. Bon mais ça n'est tellement na ba jeu moko boy ya ko kosa po bangisa ba warrior. To kosa po to bangisa Fally. Soko bozo e bateke na you arena, il fallait botia na au sérieux. Bon memi ba jeu wana ti na you arena. Elie bino ba jeu leki. Parce que ba jeu wana bosala yango trop. To koselo mo boy to bangisa Fally. To koselo mo boy ba warrior ba olenga. Soko lebo suki sangota na makamususu, boke na ngoti na niveau you arena. To kosa ke faire oteka bien pour Fally attention. To kosa ke billetterie faire bien to ki na sold out. To kosa ke faire ba opese deuxième date na you arena. Bon mo ndenge trahir bino. Boye ko se retrouver que ebele ba vandi baby ka ke to teki mingi nzoka ba teki eloko te. En tout cas faire na ebité soki azomona nini place azali. Il doit frapper le poing sur la table. Ou babengara betali kofi na mesa. Il faut que tout ça cesse. Il faut remettre de l'ordre. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ba communicateur ba ko communiquer na désordre boité. Mutuna sens na e. Bozo le bel artiste moko me baloba jamais makambu moko bango nyoso. Sur 100 communicateurs au azana bango wana croyant que bango ndi ba komisi ba superstar. Ba communicateur nyoso bazo le bela mutu moko me baza langage moko te. Oyoka oya poto na langage na e, oya Londres na langage na e, ya Kinshasa na langage na bango. Même ya Kinshasa pe baza na langage moko te. Oya vandaka na bumbu langage na e, oya makala na ya Selemba ou bana ba langage na bango. Mais ba olobela mutu moko. C'est trop du n'importe quoi autour de cet artiste. Il y a trop du n'importe quoi. Désordre coûte ça bien. Cacophonie moko boye impossible. Allez muta boye bazo zela ba moni akoma na sommet. Yo. Bientôt 50 ans. Tongaka ndaku bana utika bango bien. N'espérez plus rien de grand. On est la vérité. Bientôt 50 ans. Botongaka bandaku etika la ya bana. Osa swelo a miracle était la musique. Ezati. Là no ba pongi banda 2006. Oyo surtout kaka na moi ba 2010 soki 2020 soki 2020 soki 2021 wa. Yo saba je.
Alors, ba fanatique, oyo baza moi réfléchi. Oyo bazo comprendre que un artiste a koki jamais koloba billetterie eza secret, bazali. Ba fanatique oyo bazo comprendre que ba communicateur nde batie bango na erreur, baza. Ba communicateur et ba communicateur, ba fanatique. Oyo bazo comprendre que Saint-Marc Tabu ayaki kaka po a alerter bino po bolamuka. Bokoki ko finga ete ba wana bazali. Y en a qui comprennent. Na kamwe kutu na moni golo mayele. Mwana mwasi wana bia longo na ye goloise. Longo na yo mama. Longo na yo d'ailleurs réflexion na yo pena ya ba golo ezo kokana te. Yo oza la seule banda makamba faire bandi. Oza la seule mwana mwasi na yo ki wana. Aza la seule o azo comprendre que bato bato yo yebisa bango vérité, il faut pas ba finga bango. Il faut pas ba finga bango, aza la seule. Yo moko mukolo événement, oza clarté na événement na yo. Billetterie na yo o eza secret. Yo moko don oza clarté. Ba bloquer billetterie, ba bloquer site, bato ba ko somba sous billetté. Ole bolo ba clair bozo lo baté. Eza na ba golo ba comprendre depuis zo pesa bango kanda ezala ratin. Bokanisi boko kosa mokili mobimba. Non? O bazo comprendre bino baza. Ba otala bino ga boy, neti ndako ezika, mais ba comprendre ba jeu na bino. Donc, ba gola o baza un peu réfléchi bo s'abonner awa parce que awa ngana ofungola bino mémoire. Bato wana ba bato solo ka ba bata lokuta ba oyebisaka bino jamais vérité. Arrêtez la musique. Arrêtez quoi?